Maladie est clouée na mbeto. Le loko ko roter les maté, ako ko sala loko te, awta la banana et même pour na sokola ye moko mona ko sokola ete. Même pour na ye moko que ça la besoin c'est tout un problème. Pour na ye moko azo soin ya banana ezalité, yango boko kuta na kati ya cadre oyo, na kati sika wapi to komi. Soki pe mbule kuta ye awa boyebi ni ko komela ye. Pendant kana makula oyeba ki mambango te. Ma passe boti kanga ite. Depuis na boti mwana oyo. Maladi na maladi. Nazokoka kosoki na bango te. Boko talikambo ya mama ngana sengi bino na motema ya mawa nyonso na fukami liboso na bino to sunga mona mwasi yo na bana na ifa boko la bango soka za makasi ndako ko boko la bango soka za makasi ta ko boko la bango lolenge nini nazo imaginer que lelo songa na za na makole vimbi ngai maboko et tout ça là na kokate et je regarde mes enfants peut-être que bazangi eloko akolia mais nazo na makasi ta ko somba ta ndunda ya pamba te parce que nazo kokate ne na fandi boy ina sokoleza te hôtel mandengene afandi so na telemi awa pasi ezokangama lokwa libanga bakoto ezokangama lokwa libanga nazokoka te même atakoloba siko melisaka mona amelisaka kabunga zomela pe ya malonga te o mabelango ebebi milika omela ezate bato babaki nanga na longolo PDG baby muzotala soko longoli yango akolia nini eloko oli ezate na pesa eka bongo yango nazo pesa eka bongo botika ngate tosunga ngai papa mama bo soutenir ngai so botiki ngai pasi ngai mwana na bino leki na bino nazoko kate naza na bana nazo bokola bango na pasi nazo kokate botika ngai te bosunga ngai soki botiki ngai pasi naza na posa nakoma bien. Pardon, je vous en supplie. J'ai vu l'état de la maison. Soki mbule betia bosuka wapi. Toki maka. Ma ekotaka. Okendaka na prince. Bovanda sko libanda? Libanda kaka na prince. Na bana? Na bana. Esika obatama. Siko ina makolo na obosala ngandeni? Batombola kanga. Doso mbule bandia itondi ba isi foluka mutaya otombolo. Il faut batombola ngai. Dabena bomo. Donc botala. Bomoni bino moko donc mbuyo kozela bango sous libanda po bamona pena ndenge nini aza à proximité ya mai ya makelele. Donc eza pena na bordure ya mai ya makelele ndesika ya paye ko se réfugier. Ana mbongo tata so fa lukandako. Bino kande fo bosunga ya zo mo ndako ata ya $50 au pamba. Akende po hôpital. Atanda kwa $30 akenda ta hôpital. Abanda ta koteka abokola ta bana na ye. Chers abonnés de Yokani Télévision, merci énorme de votre soutien, de votre attention sur cette chaîne. Merci énorme parce que vos gens ont raté à chaque fois que tu benga kabino, à chaque fois que tu belle la kabino, bolia kawana pour nous soutenir, participer, pour aider bandeko. Lelo na zongi, nazali quelque part na ville ya Kinshasa, précisément na Bandal, et si ka wapi boko mona sujet to eloko mutu na ko présenter bino moko boye bakotala na miso na bino moko na bike na mitema na bino bo accompagnera biso toujours bozala nango lisusu pona boye bakotala loboko na makambo oyo ya solo boye bike soki nazali na problème to eloko moko ezali ko simba mutema na ngana ko kopesa mbote mingi te mais na keka ko kopesa mbote na président Babakouk nyoso président Yoshua na pesi mbote na oncle des Abakouk mon ami de tous les jours Johnny Taye de Pondu Ndakala na pesi mbote na Natacha Tekaela na pesi mbote na Y Abakouk na pesi mbote na Mami Longo na pesi lisusu mbote na James Kemusa oyo
oyo bo accompagner nga bozala kana ngai botika ngai ata mokolo moko te nzamba bona mino. Ma petite sœur Keren, je te dis merci par rapport à ta vidéo de la fois passée. Merci na bao nyonso bazala ki na ngai pour l'anniversaire na ngai mais to fêter 6 mois pour l'instant on n'est pas en train de parler de ça. Na kiti na kwa moko bopona la kisabino na ebisi bino que na kati ya Kinshasa oyo ezali na bato bako kozala malade mais bazali na possibilité ya kokende hôpital te. Ezali na bato bazali kokufa na pasi na bango na ndako parce que mutakoyo ka bango azali te. Nous on avait déjà accepté de porter leur voix un peu plus haut pour la toyebisa bato bako koyeba kosunga parce que ça na ba misusu baloba bana na mbongo ezangi musala. Ba misusu baloba ke bana na mbongo bazo kaba yango to bazo sopa yango na makambo mususu baboka ye na nzembo ainsi de suite. Tala biloko photo kota sincèrement pour que nzambe pas kota makambo na biso biso photo kota makambo ya bato. Nazo mabino bokende kotala il y a une jeune dame aza kokote c'est une jeune dame à la fleur d'âge ou akoko sala makambo ebele mais maladie est clouée na mbeto lelo ko rotele maté akoko sala lelo côté aota la bana na même pour na sokola ye moko mwana ko sokola ete même pour na ye moko ke sala besoin c'est tout un problème pour na ye moko aza soin ya bana na ezalité yango bokuta ye na kati ya cadre oyo na kati sika wapi to komi soki pembule ekuta ye aboyebini ne ko komela ye pendant kana na makula oyeba okima mbango te pendant kazali na condition oyo ko koyeba ko zwa bana na ete ko sauver bango donc kotala bango nde ba kufela ye na misu soki lelo biso ni so sangani pour na koyeba ko sunga ete yango na keina bino ensemble boyoka bino mo na matoi na bino boyoka souffrance ya mwana mwasi ça dit combien de temps avant ni na pasi oyo combien de temps combien d'années lelo oyo na mobali ya kimi ayebi place ni encaisser lisungi te abengi biso alobi mama na nzela ya ndeko na ngaza na sima ya caméra donc je t'ai encore le nom je vais vous dire ça après babengi alobi te mama tomona kayo yeba ko sunga rabat oyeba ko belela pona bandeko bayoka pasi bokota likambo ya mama ngana sengi bino na motema ya mawa nyonso na fuka mi liboso na bino to sunga mona mwasi yoza na bana na ifa bokola bango soko aza makasi ndako ko bokola bango soko aza makasi ta ko bokola bango lolenge nini nazo imaginer que lelo songa na zana makole vimbi ngai maboko et tout ça là na ko kate et je regarde mes enfants peut-être que bazangi eloko kolia mais nazo na makasi ta ko somba ta ndunda ya pamba te parce que nazo kokate combien ça peut te faire mal soko to la bana na oyo moko botso ko kata ko pesa bango ata lipa ya kolia na tongo te po soko na makasi na ko chata biloko na coin ateki apesi bana mo eloko kolia bana baza ndinga boko na bango baza pena no mikie baza na capacité ko yeba ko lukate pour na ba ko souvenir na ba besoin na bango maintenant état au maman bango komi nango to kena bino boyo kana matoi na bino moko qu'est-ce qui se passe réellement et puis après je viendrai encore parler s'il vous plaît je vous en supplie bosambela ka boyebi nzambe bokota makambo na cascade to kochela bino numéro ya M-Pesa to cheli bino ya Orange Money ya Free Money ya Airtel Money nyonso na tozana ngo to kochela bino yango awa na se ya caméra awa boyoka mama yebisinga za na numéro ya téléphone te tokozala franc et clair so bonito ça la liste ya bambongo bokotinda to tanga yango liboso ya télévision on va le faire seulement ce qu'on veut c'est sauver cette âme to sauver maman parce que ceux qui y est le loi zate bana na nyonso bakotika la boy nani akozwa bango en charge pendant kazana bomo ya okokate soka kufi lelo nani akozwa bana en charge to sauver vie na ye pour vie na ye soka za sauver bana na nyonso 4 pe bazali sauver to keye ensemble na ngai mbuyi to kene komona nanu mama kuna na kati kota nanga ensemble merci. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Bonne. Maman, passez. Vous allez là au micro, pour le banal, c'est bien. Maman, passez. Passe, boti kangaite. Depuis na boti mwana oyo. Malade na malade. Nazoko kosokipe na bango te. Kosokipe na bango. Nazoko kate. Kolia na pasi. Nyonso na pasi. Nazoko kate. Atonga kutu bameli ata tite bafandi akanzala eloko lieza te nazokoka te. Kombo na ona nani mama? Kombo na ngeza Micheline. Ozana âge nini? Nazana 32 ans. Ona 32 ans. Micheline, ozana bana combien? Nazana bana 4. Mobali no aza wapi? Mobali akima asundolanga na bango. Bébé oboti siko to kutu na maboko ana combien de mois? Azana 8 mois. Maman Micheline yebisa biso maladie ne bandaki ndenge nini? Maladie oyo banzi na boti kobota kana boti abimika na libomo na ngai maladie banzi ebanda ndenge nini? Ebandaki ya pema pema ya makasi elongwe pema ekomi makolo kovimba so na vimbi nazokoka te elongwe makolo elongi kovimba nakomi lokwa monstre nakomi lokwa monstre. Soko lingo pema pema. Soko lobi omoni pema eza makasi pema ko forcer te. D'accord. Nakomi lokola monstre.
nazokoka kobokola bango te nazokoka te pasi siko maladi bandi oke déjà hôpital naki hôpital te mbongo eza te na maboko mbongo eza na maboko douleur yango bandi yo ntango kaka mwana bimi mbala moko na hôpital wana bandi obela to okomaki na ndako naboti ye kaka na hôpital mpo naumelaki na hôpital mbongo bima ezalaki osali combien de mois nasala 2 semaines na hôpital nde naye kobima hôpital nini obotaki na Lusambo na Kitambo na hôpital ya Lusambo bahandicapé nde esika nabotaki mwana ngo après makolo bandi ovimbelo à partir ya hôpital kuna makolo bandi mais bamédecin bayebisaki yo nini ntango makolo ezovimba yo batraité bakoki te bakoki otraité te balobi wana ezaka na bango te mpe mana na ndamu namoni bandeko balandi bo comprendre que tokokende na ye mbangu te il faut toposer ba question na malembe parce que ozomona souffle na ye ndenge eza azopema mpenza bien mingi te alors tokoki koacheminer tokoki koacheve na baquestion kaka te tokoki kosala yango bongo te yango fo totika ere moko azwi mwa ntango ya kopema et puis après to reprendre lisusu malembe bongo nde tokokende na maman Micheline. Je crois qu'avec les images vous voyez par vous-même combien est-ce que mwana mwasi oyo ça va faire ezokende 8 mois lelo jour pour jour depuis akomi kobela siko autant lobi ebana ekena makolo et matina mutu ekomi lokwa monstre osalaka ni eloko te na debuyaka te eloko te ntango esala ko pasi bongo melaka ta kisi te kisa atomeli kisa douleur kolala olala te kapasi nde nafandi boye ngai nasokola eza te otelema ndenge nini nafandi so natelemi awa pasi ezokangama lokwa libanga bakoto oyo ezokangama lokwa libanga nazokoka te meme ata koloba siko omelisaka mwana namelisaka ye kabongo azomela mpe ya malonga te po mabele yango ebebi milika omela eza te bato babaki nanga nalongoli PDG bebi mozotala soki olongoli yango akolia nini eloko olia eza te napesa ye kabongo yango nazopesa ye kabongo yango ozopesa ye kabongo aomela yango kabongo azomela kabongo. Seigneur Jésus ndamela bomoi siko mobali akima depuis quand asa depuis kimi asali déjà ba 5 mois azoya te otiki biso kaka na bana adepa kenda ayaka suboye te nazobunda na kana na bana moko bana baka combien 4 bana baza 4 siko nani nde alesaka bango bana ngo siko ana ndako ozaka yo moko na bana na 4 papa kima siko banani basungaka yo pour nolia pour vivre banani basungaka yo batamawa kaka oya kolamba aya chedi ngai akeli na bana siko yo tala caméra omeka koloba na bato baolando soko yoki pema tokata topema nanu ndamu oloba tala bato bana na caméra botika ngai te tosunga ngai papa mama bosoutenir ngai so botiki ngai pasi ngai mwana na bino leki na bino nazokoka te naza na bana nazobokola bango na pasi nazokoka te botika ngai te bosunga ngai soki botiki ngai pasi naza na posa nakoma bien nabokola bana oyo po soki lelo nga naza te nakufi bano bakosouffrir baza mike bakufa bango nyonso nazanga papa nazanga mama naza orphelin de père et de mère yango nde eloko osengi bango bamema wana hôpital pozwa lobokola bana nao basunga ngai nakoma bien nazokoka te
pasi makolo kokangama mapi nafandaki nalamukaki moi nafanda libanda eza te soki natelemi ta une minute kokweya soki nakwei mpo batelemisanga na pasi sikoloko parole na makolo eza nini eza argile otyaka yango mpo ani soki napakoli yango ezoyedanga mwa douleur ediminue ezodiminue moke nani alakisa wango nani moto alakisa kaka bato nde bayelaki ngai donc okoma ovivre kaka na argile wana opakoli opemi me pema sikoyo omela eloko te nazomela eloko te ozalaka moto asme bandakana natikala kobela yango te nabeli yango kande naboti mwana kombo na ye nani Adonai mwana wa liboso na age nini wa liboso aza na 14 ans oyo asuka nde aza na 8 mois merci maman Micheline nabo kolobisa maman Micheline mwa mingi aza jeune aza na fleur d'âge ana makambo ebele ya kosala ifa bokola bana na ye ndenge nini akobokola bango soki ye moko aza na makasi te na eta oyo akomi oyo soki biso tosungi ete nani akosunga ye bandeko na ngai pardon je vous en supplie j'ai vu l'état de la maison soki mbula ebeti awa bosukaka wapi tokimaka mai ekotaka okendaka na prince bovanda siko libanda kaka na prince na bana esika obatama sikoyo na makolo na o bosalaka ndeni batombolaka ngai doso mbula ebandi etondi bayisi fo luka moto ya otombolo ifo batombola ngai ndamela bomoi donc botala bomoni bino moko donc mbuyo kozwela bango so libanda mpo bamona pena ndenge nini aza ya proximité ya mai ya makelele donc eza pena na bordure ya mai ya makelele nde esika ya paye kose réfugie aa na mbongo te ata so fo aluka ndako bino kande fo bosunga yazwa mwa ndako ata ya $50 oyo pamba akende mpe hôpital ata ndako ya $30 akende ata hôpital abanda ata koteka abokola ata bana na ye akosuka wapi na eta oyo tokosuka wapi bandeko ba bolingo nayebi ke bino boyokaka ya solo ma mutu nyonso akoya na video je crois que eza manière na nzamba lingi apambolela yo na soutenir dame oyo azoyoka pasi na soutenir jeune dame oyo parce que aza trop jeune par rapport à son âge 32 ans seulement aza trop jeune bébé na aza kaka na 8 mois lelo oyo soki aza te bano bakosuka wapi tala nanu na condition nanu bazovivre soki lelo mamango aza susu te bakosuka na condition nini bana oyo tosunga bango mwa ya kolia nalobaka na bato nyonso na bino esengeli na oka tokokisa kaka $400,000 po tindela biso $1,000,000 te biso na biso nyonso so tosangani totyaka ata $20 $50 aza nango apesi $100 aza nango apesi banimero eza affiche nangai natuna mama Micheline oza na numero ya telefone naza na telefone te ozopesa biso confiance batya mbongo mpo tokotikela yo nazopesa bino confiance d'accord nazopesa bino confiance na bolingo ya nzambe botika ngai te nzamba kopambola bino abakisela bino ebele aza na posa nakoma makasi osunga mpe bana nasunga bana donc vous comprendre bino moko a na téléphone même pas bomona na condition ya zo vivre donc nalebisi bino au début toza na transparence moko lokwa nanu ezala te otindi 50 francs na yo na 50 francs na yo kanga capture bomba yango tokosala liste soki oyo alingi batanga totanga bakombo na télévision on va le faire tokotanga kombo ya motu nyonso atie 50 francs 10 francs tosali liste okangi otindi na photo na yo on va garder ça on va si vous voulez qu'on publie la liste on va publier la liste pour que bino so bomona mais ta oyo tosungela biso maman pardon na sengi bino pardon quand je vois les enfants yango na oloba na bato mosusu omona ozofinga moto mosusu na nzela oyebi te pasi nini azo traverser omoni bamisusu mpe baoluka bana nzambe apesi ye bana bopesa ye makasi ya oyeba obokola bana nzambe apesi okutana mwasi mosusu olobi oyo soki ndenge nini mama yeyo na bana yo moto olukaka mabota bana awa bazosouffrir place ya koede bango yango bana awa bazosouffrir yo moto olukaka mabota na nzela ya mwana mwasi ole mosusu nzambe akopesa yo mabota oyebi te kota makambo oyo kota makambo oyo bokota makambo s'il vous plaît bosala quelque chose nzambe amona papambola bino oui soko za d'accord na ngai to kendo la kisapena bato ya solo que aza pena pembeni ya mai ya nini to akone elanga yango to moni mwa kimia oyo le so mbule beti aw mwana mwasi batombola ki ya kotombola siko bo imaginer soki inondation eza na vitesse moko boye na bébé batombola ye to batombola nanu ba bébé to bana
nazoka pasi mingi nazangi mambo lo bambu yo moko zwela bango ndenge nini contour ya ndako ezali et consort bamona de leurs propres yeux po bayeba kopesa biso ya solo ya na commentaire ainsi de suite nzamba mona papa mbola bino n'hésite pas de faire quelque chose. Dieu va te bénir à travers cette dame soki to memi en hôpital lelo to ko filmer ndenge to ko kende hôpital ti mukolo ya yo kabi tout ce que le médecin va dire on sera ensemble avec vous quand to sala ngo depuis toujours kobuka na nga moto sala ke na stopper na mama mususu et tout ça là mais je suis rentré avec force yango na ili bino ka o pardon yiba lipamboli na nzela ya moi mwasi j'ai vu avec mes yeux yo komona na image menga na moni na miso fais quelque chose. Dieu va te bénir je le sens et je le sais que nzamba tikara te ba onyo se ba ya ko sunga ba opprimé depuis après tout aza père orpheline de père et de mère en plus o sungi orpheline moko taningo pesi ebo moy o pesi bana na ebo moy nzamba mona papa mbola bino mbuyi yo ke ya sabango ndenge nini ndako za à proximité ya maya makelele. Merci. Oui, Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on est? Comment on a dit donné? Nous en nani? On a mon maman Chinelle Liboso. Moi on a Liboso. Vous avez âge ni? On a 13 ans. 13 ans. Autant que natanga mais anu natangi te po papa ne so bati ka biso maman pe abela. Yango anu to tangi te. Bon yo comment on est? Emani. Yo on a âge ni? Azana âge 8 ans. Ana 8 ans. Bon yo comment on est? Loba makasi. Comment on est? Vous avez 9 ans? Ah, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Ok. Il y a to pesi opembote. Mbote. Yo kombo nani? Ngaisha. Osungu wana wazobela nani? Sœur na ngai. Ngandi leki na bango ya suka. Yo ne leki na bango suka. Malade yo bandi ozana ye? Malade depuis bandi tuzana donc et vous mais bon to ken doit ndeti da. Ba 8 ans to ke doit ndeti 9 ans de 9 mois. 9 mois déjà, ok, 9 mois. Et banda qui ndegeni? Bon, banda à partir de la bota qui wana. Donc, tu as des complications. Il y a surtout mon cas grâce ensemble. Tu bunda ni fort, ba kiss na ye malade dans aussi la tête. Donc, peut-être ba mbongo ba senga tout ça na moyen té. Hôpital ni nyango ba sengi bino ba ibisi bino ni. Hôpital to kenda ko ba ibisi biso fa ko ta hôpital magasi ba landel ba radio ba so za bitani. Mais ma coquille ezate, papa pe ezate, maman ezate. Donc, tu depuis ka boye. Et on doit aussi lisungi bo soutenir biso. La caméra au senga lisungi pa bato ba ko yeba ko sunga ba sala ndenge ni. Ba sunga biso ndeko na biso abika eza sengo na biso po yenda moto la charge ba ne makasi zaye. Parce que penso toujours déranger makasi. À moi azwa charge a kokate ata moko ko sukola pe ya passer. Donc ata moi na bébé po ali na passer. Yango biso pe to singi ba sunga biso. ezala bien makasi. Yende mutombola kaye. Ngale mutu na sunga bango na kolia suna kina beti ma course. Oyo mone mo muke bakisi na to mesara bakisi mais ba douleur. Mais chaque jour la raté. O banda butu titongo kolela lelaka. Vraiment. Siko normalement ceux qui ont besoin muntu aya ko sala ba course na biso ceux qui batu batindi moi quelque chose to benga ndeyo. Ngai. Oza numéro. Bon téléphone za ki nango mais à cause malade ne auto te kango kaka. Pour te luka solution pour la sombe ke miel. Ba non mais la miel wana est soulagé. Siko na tuni vous pouvez biso confiance to cha numéro na biso comme ça tous en contact na yo. Oui, confiance ezali. Na pesi bino. D'accord. Merci beaucoup Yaya. Dilo basuka oza nango ezali. Le basuka kana singe basunga biso pondo na biso bika. D'accord. Merci beaucoup bandeko balandi bino boti koyoka po eza ndeko na ya mobali o koma lokwa papa na ndako oyo ye mutamemaka ye mutatombolaka ye mutasokipaka na bana parce que maman na kati ya ndako makolo esala te ezotambola te vraiment bino mo boyoki mbela na lobi na yebi kutele onisu na loba parce que je n'ai même pas de mots. Je me dis tina kutu ya kolobeza lisusu te. Vous avez vu ces enfants bana o fo bakende classe bana fo batanga baza venir na ye ya lobby moko ya bébé wana kuna na kati ya ndako. Je crois que vous avez vu les images. La maman n'a que 32 ans, elle est si jeune, donc elle a encore beaucoup de choses à faire. Ceux qui ont pensé à venir et belé, ceux qui ont sous koleka donc Nzambe asimamité manabino bosala quelque chose. Que Dieu vous bénisse de partout. On se revoit très prochainement. Je crois que tant au coup t'as un abino tour oyo na roya awa to zuye to ke na un hôpital.
grand petit frère Azali. Toya awa tozuye tokena un hôpital et on va essayer de trouver des solutions aussi pour les enfants. Na confiance na bino yabi ensemble na bino to sala mambo ya bien nzamba kota mambo na biso toujours. Je vous bénis à partir de là où vous êtes, que Dieu touche vos cœurs et que Dieu fasse quelque chose par rapport à cette dame. Merci beaucoup, au revoir.